Bozalaka ebele pona kolanda Mag FM na autoroute ya actualité pe basango pona mokolo loto ye lisusu na mabota na bino boye malamu Congo Kinshasa Congo Brazzaville. Tofungola basango na biso ya mokolo lelo pona koyeba ke kuna na commune ya Kinsenso en sécurité ezali kopesa pasi na population. Toyebite soki toloba nini na o etali insécurité awa na ville province ya Kinshasa po soki otamboli na ba commune nyonso okozanga te koyoka kombo ya bakuluna tozali na banga moyo na commune ya Kinsenso insécurité moko ezalaka awa pardon okozwa ta idée te bazokata batu ezala na moi donc ezokipe na ngote surtout awa na libulu soki kaka molili ekoti komeka na yo koleka te po nyonso kozala nango ekotika lepa bakuluna okozonga na ndaku na mai na miso awa kuluna zokata zokipe te ezala civil to policier tala degré en tout cas population ekoma kotambola na bobangi likolo ya ba civique vraiment to singa ka sécurité ça biso nzela a to lembi vraiment to kokana kotambola te bakuluna nzela zate bangomba to lemi vraiment to singa vraiment lusungi basela biso nzela parce que ndi to zabto ba classe ko kale ba classe na nzela bozana ba téléphone moyen bolekeza te mbongo botambola bien te to singa vraiment lusungi esunga biso a pona commune Kinsenso a population ezana te ba soda o batela batu a ba sala te lokote kulune ezobunda na butumbe ba soda ba vanda balali na banda balali na ba bureau makasi na bango ba innocent na nzela so ba innocent ba leka kukanga lelo oyo ndenge tosaboye bakuluna bakomi ebele likola sécurité mama ko utoteka akokoma ka pembeni boye bakangi babotoli biloko po nini insécurité surtout biso awa na ekoli oyo babengaka EPD mukili bazokia kotelema wana bana biya bakuluna no eloko ekoleka te soko zana même sacha biloko oyo ekoleka te bazobotola bosunga biso penza bosunga biso awa na batu na basoda bakomi donc moyen kaka te bitumba abana soki basimbi kobunda kobeta na basoda bosunga biso po nyonso wana po nini insécurité mabulu yango bana wana bazokoya kobatama na mabulu wana mulili eza mboka batu bavandaka te bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso na Kinsenso bakonzi bo renforcer nanu basiati na quartier oyo pona ko permettre population batambolaka na sécurité po boye tanenge sali kitorotin influence ya réseaux sociaux ezalaka nini pa ya bilenge talatina magazine bino ekitaki sur terrain pona kozwa ba propos pe ba préoccupation ya ba parents y compris ba jeunes bango moko pona koluka koyeba influence nini réseaux sociaux etikaka na bombo ya bilenge na mokola lelo. C'est voilà, la surveillance, voir comment les enfants se comportent, surtout c'est nous qui vivons avec les enfants et c'est nous qui les rachetons aussi le téléphone, tous ces moyens-là, et si on peut toutefois réguler, ça pourrait marcher. Bon, quand moi, ça va gêner, s'intéresser dans les réseaux sociaux. Bon, quand moi, ça va s'intéresser dans les biloko anate. Baluka, où est l'essentiel? Où est l'essentiel? Pour les réseaux sociaux, ils ont nuire, ils ont bouma. Et puis c'est là comment malongate. Notre jeunesse nage dans ce qui ne construit pas. Notre jeunesse s'intéresse à ce qui n'est pas utile. Le gouvernement n'a pas donné des limites dans l'usage de la téléphonie. Mais si on peut donner des limites à l'usage de la téléphonie, moi je trouve que cette jeunesse ne peut pas aller par exemple dans des sites qui sont prohibés, tels que la pornographie, des sites qui ne construisent pas. Ce qu'on conseille, on peut savoir que vraiment, qu'on s'est exposé dans le téléphone, c'est bien. Au moins, les choses publiées, les mange, il y a ce qu'on a ndengé oh il y a lingi, mais il y a ça qui n'a ndengé comme un modèle. Des conseils gratuits, publiés, vraiment inusité dans bangote. Biloko ekomi ya komata na ville province ya Kinshasa okozwa idete ndakisa biloko nyonso ekomi penza talo talatina makazi na bino ekitaki sur terrain pona kozwa ba propos pe ba avis ya population.
Nyongo ya libumu eleki ba nyongo nyonso kasi lelo na Kinshasa kofuta nyongo ya libumu ekoma problème po soki okei na wenze lelo okokuta ba prix mususu lobi pe ba prix mususu donc biloko ezomata du jour au jour soki oza na mbongo ya malonga te lamba na yo ata loso na huile nzela ya mukuse po okopikwa mapamba bateki pe kote na bango bazali kolela biloko bazoteka bénéfice ezali te po talo eleki awa pe tozali kokende na période ya bafeti toyebi te soki tokosuka wapi biloko eza cher biloko eza ya okita te neti biso oteka poisson rama poisson 65 000 na to ya dollar pe baolakisa yango na TV mbisi eyeki biso toomona yango te bakila so baye mbisi yango ekiti tala biso mbisi cher mbisi to banda oteka yango a 1000 francs lelo ekomi 2500 bo faire souffrir bato biloko baka na TV biloko ezokita biso tosombaka cher biloko ematitalo transport ematitalo toyebi te toteka sikoyo ndenge nini bekomi mutu na prix na ye dede takasere leki na wenze bataxe ebele totoyokoka te biloko mukie oye nango bénéfice mukie museke na batransport museke na bataxe ya wenze biloko okende po kende koluka baninga pe bakendaka maluku bake kosomba bayeli biso yango batie na Pascal okokuta mopiku ya mbiso batie yango munene boy 11 000 francs 11 000 soki oye nango otandi na se tango kotanda bénéfice eza ya 1000 francs mama so oza na capital ata ya 30 000 okozwa bénéfice ata ya 3 000 francs 3 000 francs na nde okoliesa bana nde okofuta tike ya wenze ou bien nde okomela mwa mai ya ti soso kokende kuna 8 000 10 000 sikoyo madeso okende kuna ba 3 000 sikoyo tokosala ndenge nini na biloko tozomata boye transport pe mati 2 000 1500 tokosuka wapi bakonzi en tout cas bosala mwa eloko na lombangu avant ba fête po alire oyo makambo ezokende na ba fête oyo bondimela ngai na bandako misusu donc bakolala nzala po ba parents bazokoka te bazoyeba te babanda wapi na kolata to na kolia boye kitoko te tozonga kaka na commune ya Kinsenso esengeli koyeba ke po na tina ya libengi monene oyo créama to pe salama kuna en plein centre ville c'est-à-dire na capitale kinoise ba population bazali kolela nzela ezali susu te kuna na commune ya Kinsenso. Nzela ezali voie principale oyo ememaka développement kasi awa na commune ya Kinsenso na banga moyo plus précisément na quartier Mujinga population bazali na difficulté ya makasi pona kosala ba déplacement na bango suite ya état ya nzela bino moko botala libengi moko ya munene pasola nzela awa kokamwa emema mapangu na bandaku ya ndenge na ndenge centre de santé oyo pezalaka awa kaka pona sunga population ekenda nango deja ndambu etikala kiteni awa toyebi te soki bisimbi nde bazalaka na se ya mabele oyo ezala mutuka to moto bosana na yo po ekomaka te bongo soki omeki kosala kaka ta détour na nzela oyo kita mata okoyoka mukongo pasi neti mutu auti kokata bilanga nzoka nde nzela oyo ezali route secondaire oyo ekoki komema batu ti na intendance na campus population baloba balemba ti lelo solution ezwamaka te bakondi babeta kara na micro na biso baloba kiboui Tabana Kinsenso biso bato botami koto toyebi mabe malamu na nzela na biso eza problème te nzela oyo ezalaka bien biso ba chauffeur moto totambola tolekawa ni problème te mais dès que libengo ezali bengo kutu soki bazala na volonté mbele komi bote mais esangisi nanu bato ya volonté bazate na kindoke esangisi mba moko donc tu comme na niveau aboy so comme na niveau aboy c'est que eza bato to votaki balingi biso te so balinga biso mais na minute makambo eza boy te tanet na minute neta aboy muto akoleka ndenge nini outi na kilo boneti biso koto toteka ba pondu toteka ba nini toteka ba biloko makasi siko kolongo nango neni na sekuna po mataka obima matete obe okinda deta okoteka ndenge nini bon par rapport ya libulu oyo mama koto ndeza boye tosinga ka lisungi de toza boye totanga awa na 8e credo eza juste na avenue Pinza koya na biso boye epesa biso pasi makasi
soki tomata ali bengi do mukongo ezokata na moye te moye kuta koleka eza te hôpital baototonga biso kaka sika awa hôpital pas même ata ba mois esali te hôpital mbula eye ebuki donc vraiment tosenga lisungi bosunga biso vraiment boya vraiment ko soutenir biso dila o ezaka na bien mais siko bande bukani et toujours bakutu ti to sani ba mapango surtout ezana kiseso o ezokende bali bengi zo kaminene bango bakonza mboka bazoye bateki tala kiseso nde komi tozana kati ya libengi donc tozana tuwa ja libengi tokende na sebo yango to baluka yango to tambo na pasi moto moye koma pasi yozokende za te sikuna bakaya mabe butu to sandenge nini combien de bato bazoya po batala bisika oyo bandaka ekeyi hôpital ekeyi ebikisaka bato nzela ezate kure ezate bazotina bato bazoya batala misala bazosala mabulu esalami mapanga ekeyi musala ni bino bazosala biso mama banga moto zolela tozokelena tovya kovanda ya kotelema moya ezate mabulu eleki makasi babongisaka banzela oyo banzela mabe oyo bimana soba kena kosala banzela oyo bazolia te basomela te eloko mo balunga basala te siko tovote bino ndeye nini tozomona pasi nzela eza te tovote bino ndeye nini pasi aboyi mituko ekufa banzela ekufa biloko nyonso ekufa misala ekufa tozosala ndeye nini bakonzi bino moko boyoki ndenge nini population ya banga moyo bazali kolela bosunga bango na kobongisela bango nzela ndenge ezali kosalema na bakartier pe bakomini mususu po bango pe bazali kaka na capitale ya République démocratique du Congo soki bobongisi ekosala eloko te. Avenue Oya kuna na commune ya Kitambo yango pe ezali na eta ya mabe okozwa idete mai ekoma ko déranger baleki nzela pe bamituka. Oyo ezali nango rivière Kalamute ezali nde Prince Oya na commune ya Kitambo plus précisément na avenue Komoriko. Eloko intéressaki ba reporter ya Mag FM ezali que tozali na saison sèche kasi modèle mai etondi na Prince okondimate okokanisa lokola mvula ebetaki awa bino moko botala mituka ekomi koleka na mai lokola bwatu piéton kutu komeka te o na traverser po okozanga na esika ya kotia lokolo po mai eleki et il faut kaka ozala na kati ya mutuka to likolo ya moto. Pona yango tozali kosenga kaka na bakonzi ba trouver solution na lombango na kosalisa kirage na bakanivo po mai eleka na ndenge esengeli nzela oyo ezonga na eta ya bien surtout que ezali moko ya ba route secondaire ya commune ya Kitambo soki bobongisi ekosala eloko. Article 15 loi ya ba coopérant bato batimbela débrouillez-vous ne kaka ezalaka pona koluka sumbidi kwanga to pe kolia tala tina ndeko oyo a préférant na ekoteka ba lunette. Na cadre ya article 15 balobi débrouillez-vous oya salite aliate ndendeko oyo ayebela na ye cop ya kote kaka ba lunettes kaka ndenge bozali komona abimaka ndaku na ye tongo azwi manette na ye abongisi yango ale atie wana soki ozali na besoin ya lunette po sorte nyonso koluka ezali wana omeki mwa lunette na yo otali na kitalatala soki esimbi bosololi et puis opesi mbongo na yo oleki kasi bazali kolela kaka ndenge ba policier basalaka bango tracasserie ata afutaki mwa droit na ye okomona oya ye oya leki aye kosenga mbongo nde ezali kosala bango pasi ba faire nanga na salaka difficulté na biso ezaka ke pendant que tozaka déranger na la police et puis bakoya menace sans autorisation tant mususu ya gouverneur de la ville oya kopanza si longtemps tozo débrouiller tant que ba jeune la préféré na travailler boyeke na ke sala baninga mabe soit na boto la batu biloko pendant la nuit la préféré na débrouiller mais ko débrouiller oyo eza malamu mais ba difficulté za lango mboka tozo vivre la police est bi valeur à population te quand on a luka boye azo ko menacer biso ko déranger ka biso ko panza biloko la biso ba difficulté oyo tozo ka yango na ba konzo bazo landa biso batika population afanda kimia population soki aza l'aise
bango pe bakosala kimia. Mais si longtemps que population aza lèche te, population zoluka, lokola zoluka te, menace partout. Siko au juste de kosala nini. Soki biso dozate bango bakokamba banani. Boye ezali kitoko makasi na place ya kosimba machette tope ya kokende kotrake batu na nzela luka o créer mwa cop na yo oyo kokotisela yo mbongo oyeba ndenge nini oko survivre. En tout cas tokosenga kaka na ba autorité ba créer ba entreprise mingi po ba kinoa bazali konyokwa ba cop mususu ezali kobotama ezali na kaka manque ya kozanga ba misala ya malunga na ville province ya Kinshasa. Et Tikala, le seul centre de santé aux aliko offrir des soins à qualité kasinata le moken de Tika Koza na Japon topé na Ngwanzu kuna na Chine kasizala kabongo na ville province à Kinshasa centre hospitalier Dominique Lecoeur et Zaliwana pour na ko servir bino. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki ba avenue Mosusu ezalaka lisusu na plaque d'adresse te tala constant oyo magazine na bino esalaki sur terrain pona koyeba pona nini parce que ba avenue Mosusu ba numéro na mampango ezalaka nango lisusu te. Mag FM ekitaki na ba différentes avenues ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue. Jokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te. Okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te. Oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye bate akokotela na lopangu nini
to numéro 10 to 20 ezalaka wapi. Soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupande okuna uswati continue tout droit nde okomona yango, alors que esika azali koluka eza na kaka pembeni. Nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse. Na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boye bandenge nini ya kodetecte yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bo banda koluka luka tope mutu soki aye koluka mutu tope mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali. Boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya baveni ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. Boitou et comment nango moyen de transport en plein 21e siècle kasina capitale kinoise bolanda population na commune alimete ndenge nini Boitou et sunga kabango pona baye bakosala ba déplacement na bango. Eza nango liziba ya Betesda te kasi tozali bongo na Maya Njili o ezwami na 17e rue na commune ya Limete yango ekaboli ngambo ya commune ya Limete na ngambo ya commune ya Masina précisément na quartier Petro Congo. Tala awa yo muto mesana kobima na makadam pozo ya transport yeba ke ba misusu chubu na mai na kati ya Boitou sumbidi kwanga pe ezomona na kati wana mwa 200 francs banini okatisi ngambo na ngambo 5 minutes kutebele. Kasi Maya Njili awa na quartier Ndanu ekoma nango piscine ya bana koto tala neti o chubu tandenga dini na kati ya mai ayambi baninga na e elongo enda bazali kokende mutabwa tukutu makambo wana etali ete azo continuer musala na e pembeni ya mai yango pe tobosani te insalubrité ya mobange etelemi wana po ba poubelle nyonso eyaka kobwaka awa leta atano likamboyo. Tala mwana mobali oyo yazali bongo moko ya bayi quartier Ondanu apeseli na bakondi. Boitou oyo yango esungaka pe ba famille mususu. Na mutu nyonso azana posa katisa so futi mwa 200 na yango zo sunga. Na mutu oyo o aza responsable ya Boitou. Qui veut dire ezana batu mususu ba pesa pena comme tel te. Ba misusu omona ka kolela donc ba difficulté pena eza ya trop. Et l'autre kosenga na gouvernement basunga biso pena ya makasi soki moya kotiela biso pont bacheli biso et puis batela biso pena pona problème ya makambo ya dikia parce que soki mai mati muke et mati il faut to sa nini to zindaka à chaque fois alors babiloko wana eza bien te. Quartier Ndanu ezali bongo quartier moko monene o ezwami na ba population ebele pe ezali na frontière ya commune ya Limete pe Masina. Kosala moi passerelle moko eko séparer les deux communes et ko faciliter transaction pe na kati ya ville ya Kinshasa ba o bayebela tongo bango bakatara déjà na kati ya Boitou oyo bien que fréquentation ezali mingi te po ba kinwa mingi ba préféra kango te bamsu ba bangaka kozinda kasi bana mikende bamsu soka lati kaka moi liketa na ye to abeti moi zebula na ye adindi na kati ya mai ekoma lokola distraction po na bango ba parents pe esengeli bokeba la bosoto o ezingi mai o kasibana bazoyo kate bongo bakolo sumbidi kwanga kute tali bango te soka ngumbi mokongo za ko luka kai na sentiment nyonso chubu na mai nde ekoma sumbidi kwanga awa. Orivaka kozwa succès à James Brown pe ko yemba na voix ya Michael Jackson ndimelanga référence ezase moko kuna na studio Liloba. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te e bongo bakita
ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Awande tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo elo o wapi ngai nazalaki na esengo ko présenter yango pona bino esengo ezalaka ya ngai parce que depuis toyebana na maître Billy Maloua Cléophas, l'homme de nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Esengo ekoma mboka na ngai tika na pesa lisusu mbote epaye o tobengaka le promoteur, le géniteur peu le créateur de boule, le maître Billy Maloua Cléophas bakisela ye l'arbre géant planté auprès d'un courant d'eau et pas wapi ba oppressé pe ba kelela bayaka kopema na kobosana te la grande équipe rédactionnelle pe technique esungaki édition mokolelo sima ya caméra Rabi azalaki wana régie to kambemaki na Gelor Mouya pe Don Benjamin kuna na montage réalisation ya Francis Peta ezalaki bongo réalisation ya édition mokolelo nde to pesibino. Merci pour la confiance chaque jour vous allez ko renouveler na Mag FM botika to Sambote na les robinets monétaires Harry s'échappa l'homme du dollar P Tobaki Selie Bambote kuna na Angola Raphaël Mbang Mwanza les facilitateurs de dossiers Mobali ya Paola Mubobo P papa na Paola Yewanande Tobenga Kaye le facilitateur de dossiers Doris Meti l'ingénieur architecte intelligent to Pesio P Bambote Mobali ya Blanfi Matuka Ozoyo Bambote Bisika Ozoa Mingai na bino ezaka confiance à vie pour la communication adaptée aux besoins aux années pour ça que ça la propagande pe campagne na yo makamboshe zwama adresse za kasemoko Mag FM la touche d'experte aux années pour ça na yango contacter biso oza mobimba boboto eko bana mabota na bino.